On a marché bien, bisonde to tombokaka pour na parlement na Sénat. Et noté pour na marche à République et pour na ba pouvoir à ba opposant. Ba marche no sa mo poa. Et ça pour bank ça moi adversaire ana. Pour nanga peut-être nazaki contre, toza ko kende marche kaka pour na ko pesa ba tumosusu pouvoir. Mais nga pour nanga ba opposant ba limbate baza ini. Baza ini bon pe soit lembi ba lal doto lali ba moko Jérémy Aotikala akolenda to kufa tante zo mutunano azana place azana idéologie mosusu ndenge akobongisa mboka. Ndelo bakati ba marche ana donc bien que to sécurité mais jamais tout va marcher qui nebo. Faut marcher de ça bien et peser donc pesa moko moi kilo. Ça marche donc moins tu vois donc munguni atikaneti pona ngana za contre ba marche wana ndenge ba pexi pe ba marche pona ngana sepeli toza ko bomisa peuple ya pamba mais bango bazol bakaka oh non to sala ka marche bosi boki programme élection tina nini ba marche. Vous informer c'est notre devoir. Analyser les faits politiques, analyser l'actualité politique du pays, c'est notre devoir, c'est notre souci. Bonjour très chers internautes, bonjour très chers téléspectateurs. Bienvenue sur notre chaîne congofrance.com. Bienvenue encore. J'ai dit merci à M. Didi Pumba. C'est lui qui nous a donné l'occasion de mettre Masolo et Mboka. Bandeko Balandi, Bandeko Bazali, Bande Mboka, Bandeko Bazana Kati Mboka, Obozalaka, Ebele Yakolanda, émission Nabino, présentée par votre humble serviteur Moïse Katomba Ingila. Aujourd'hui, pour le Bela Makamu Yaba Marche. 3 marches organisées par le comité laïque de coordination, Nakatia Capitale, soutenu par l'église catholique. Hier ou c'était avant-hier pardon, ce comité va arrêter la marche, va supprimer quand même la marche, l'organisation de la marche pour la évaluation. Nous en tant qu'analystes, nous en tant que journalistes d'investigation, aujourd'hui nous sommes quittés le terrain pour savoir Ndenge bango ba supprimer ba marche wana. C'est pourquoi ba monique les objectifs sont vraiment atteints. Ba monique et loko ba milaki na nzela et kokisami to ba trouver que batu bazo kufa eloko mlongo sala mate nde bakati ba marche wana toko solana bandeko ba kinois bandeko o ba participer qui na ba marche bandeko o pe bazaki contre ba marche pour savoir ce que les Kinois pensent de cette suppression ya ba marche, pour savoir est-ce que les Kinois sont encore prêts ya ko continuer ba marche wana, pour savoir est-ce que les Kinois sont contre ya ba marche wana toko solana ba Congo toko solana ba Kinois ba Congolais précisément ba Kinois pour to yeba avis ya moko na moko. Merci. Pombona ndeko Christian. Christian, aux âges jeunes Kinois, jeunes Congolais, la marche est organisée dans la capitale. Les lots, la marche, on a une évaluation. Yo, en tant que Kinois, en tant que Congolais, qu'est-ce qui se passe au pays? Sangwana, nouvelle wana, et ça là qui est nini? Nouvelle, il y a que Bakati marche. Ah, bon, on est un peu brusque. D'autre part, il y a bien, mais après savoir que Bomi Sabatunde, Bakati va marche. Bomi Sabatou. Ouais. Bomi Sabatou, c'est-à-dire? Peut-être Makila, jeune à Ochokufa dernièrement, on est. C'est Mukendi. Oh, à Kufa Guélier, Morona, Kin Mobimbana. Bon. Et à ma bépo, Bomi Sabatou, Baloba, ils sont qui est non, comme ça, Mambotina Souka, mais c'est que Souka est en haut. Donc, ceux qui ne comprennent bien, selon Yon de Christian, l'objectif, Oyo Bandeko, Chaki, na marche, ils en ont atteint. Application totale et accord. C'est que comme appliquer en Bakati, c'est que appliquer accord en comme il faut en Bakati, accord et 5 yinini. Mambu Bango Baloba, c'est 2% étiquetés à Nani. Libération des prisonniers, entre autres, Bato Bazali Banda Bazonga. Prisonniers, est-ce que Babimi? Babimité, c'est que Babomis n'a pas inutilement. Donc, Christian Yosa contre la marche. Na contre la minute, on est basali Bobomis, si Bana Bato belé. Après, vous avez 4 euros brusquement, 100% au commun à Biti et Laurent Bolobaki. Pour baser le rotin, vous avez 3 marches, vous avez couffé belé. Donc, na ba marche, na ba oba caméra, basali so Babomis, ça va 2015. On va ndenge moko. Vous avez sa crédibilité, na ba opposant ni na ba organisateur. Papa journaliste. To couture wa nakati ya commune ya Ngiringiri, kombo nani ndeko? Comment on a Jolo Pepe, papa? Donc Jolo Pepe. Dernièrement, nakati ya Kinshasa, moi ba marche salami mingi nakati ya capitale organisée par CLC, comité ya coordination ya ba laïque. Lelo to ko apprendre que ba kati ba arrêter na ba marche wana. Yo en tant que Congolais. Et ça lionine.
Ah, papa ezali pasi pe mawa koyoka makambo bongo bakata marche après ba tuko kufa na ba marche yango ne ba bakata yango boy brusquement. Non ba eza bien ko continuer na marche wana po mais bango babiki bazo kufa belé yango na bakati nana. Non mais batu bazo kufa pamba te bazo kufa pour l'intérêt ya mboka. Eza ba marche wana ezo sala mapo na ko réveiller mental ya ba congolais et puis pe ba batika na nous temps la comité laïque wana va continuer ba marche wana et que ça la bénéfique pour na biso pour na tout le pe ko bongisa mboka yango. Donc ils ont soutenir ba marche wana continue. Oui, quel que soit les prix à payer. Oui, ils ont soutenir yango parce que déjà au makila déjà tangi et tangaka pour toujours continuer à marche wana. Ba tu ba organiser yango bazana objectif clair té ils ont balanté pour ni bazo organiser yango. Bon, bango bazo organiser yango pour na intérêt ya peuple pour na bien fait ya mboka. Yango be biso be toujours soutenir yango et continuer pour na intérêt ya mboka na biso ça la bien et ça bon. Merci beaucoup Ndeko. Merci. Kombo nani Ndeko? Alain. Alain Tokutua wana Bondalungwa. Il n'y a pas longtemps, une marche organisée par Bandeko, un comité laïque, où ils ont un but moko, il y a aider la population, il y a aider moi, il y a crise politique. Nous apprenons que le comité laïque et la coordination va arrêter la marche. Yo, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire na moi, que la marche presque mabo? Yo, nouvelle ou nous avons on appelle en 15 ans, de 5 ans bien, t'as pas sans combattre, la marche nous sommes pour. Et ça pour ça moi adversaire ana ndelo bakati ba marche ana donc bien que tout sepelté mais jamais tout la marche qui n'est beau faut marcher de ça bien et peser donc pesa mambo comme kilo ça marche donc moins tu vois donc munguni atikaneti analinga bango babangi que ba marche wana ko sala maka ba tu mususu bazo réprimer ba marche ba ndeko mususu ba ko kufaka bon tout le monde peut soit marcher ça la magasin ba to kufa on te marche ça mine la police à ça sécurité pour la population ba ça marche pas zone mais on a biso marche ça so ba ndeko bibika boy ba ça c'est ban et beti o ça la boy ma ça c'est beti o ça c'est beti donc ça faut bien ça faut na bango sécurité ça na beaucoup pour ça c'est bien ça va to so marche te bo ça marche nous bo ba dans so ba on a prince na bandal bo ti gare centrale bozongi nous les rend à l'aise c'est pour la police et c'est la sécurité pour la vie nous les rend à l'aise yo si quoi en tant que combattant moni ni relancer na ba opposant au bazolanda pour les lobandeko ya catholique batiki ba marche wana ba opposant au rolo bana bango nini nga pour nga ba opposant ba limbate baza ini bon pe soit lembi ba lal doto lali ba moko Jérémy Aotikala akolenda to kufa tant to souffrir bon ba la ki ba élection bah élection ex-élection ezala to nous élection ezala élection ezala on te ba ko sabiso mona ko somoli Jérémy Dazana j'ai mis à longa massas ça massas ça makila Jérémy à longa te ba pour bolo na mboka ko sala bien oh et sinon c'est un sacrifice avant que makamwe vanda na mboka c'est un sacrifice makila fait tanga neti na kufanga kala na kata tous les marches ya mboko pour na combattre na kufa kala na banga uto ko kufa na banga ngote merci beaucoup Ndeko. Merci. Mbote papa. Mbote papa. Kutio na place ya musala to koyeba kombo. Kombo nangai monsieur Gérard Madioko. Monsieur Gérard, il y a pas longtemps moi ba marche organisée donc banda le mois de décembre ba marche organisée pour la Ndeko ya comité laïque ya coordination où ils qui pour lutter pour l'application totale ya accord. Nous apprenons que ba marche wana et katani. Est-ce que l'objectif au bato Ndeko ba bimela ki nanzela est atteint ou comment? Bon, au moneli kama marche na mboka tanto zana kati ya mboka foto luka to sala oyo ezali bato mayele bato makanisi omoni na mboka soto komi ko tambola na ba volonté ya bato e marchaka lisusu te pa mutu wana azotala intérêt na kati ya likambo oyo eza kovize kosala wana mais or soki totali na kati ya mboka ndenge mboka ezo kotambola tolandi yango nyonso ekokende malamu lobi na landaki tang bazolakisa abbé Fridolin puisque nous sommes catholiques na monaki tang balobi ke makama marche va supprimer yango et ça l'a bien pourquoi au départ na marche nous se salama bat bazokufa na marche nous se zo lekawana toujours mona eloko moko za ko aboutir na ngote bo tokokela na marche na tokufa kaka biso nyonso pesa nini na bitumba nyonso sacrifice ezalaka kaka sacrifice ezalaka na ntango oyo bomoni ke esali ekomi au-delà ntango ekomi au-delà sacrifice ezalaka mais sacrifice eza ndenge nini oyo osalama
Ce qui peut-être ndenge balobi que le 23 décembre élection ezali. Ce qui élection salamité leur peuple. Azana droit ya koloba que non. Le col élection salamité biso tolingi boyete tout solo là. 2 ans yango balaka ba élection izaraka ka organiser té. Bon, les Kambu ya kozala organiser té au moni faut tenir compte. Il y a pas paramètre mboka ndé tozokende. Soto tali mboka ndé tozokende. Stabilité zakinate na mboka. Bon, okoloba élection salama na est bitumbe zali. Élection salama ndeni. Élection salama ka fomboka mbeza na kimia. Tak mboka mbeza na kimia, pozomona ke élection pe kokende na kimia. Mutu nyonso pa ko cha volonté na ye pour la mboka ekende ezala malamu. Lelo ndenge ezali awa. Tozali ba papa. Ndenda telemia, azali papa ya bana. Nakolinga te ke ndenge nga nazo vivre lelo oyo et que eya kozala le contraire ya bana bazokola lokola bino ekozala pasi ekotambola bien te mais lelo oyo soki mboka ezotambola et que mboka eza na kimia élection esalami na kimia nyonso ekoleka malamu omoni ntango eloko esalaki malamu ntango ezalaki ke bapesa accord et que réunir les deux tendances. À côté opposition, à côté la majorité. Tant Vandaki a trouvé quand même solution. Dans le cas de l'Ikambu, au moment où tout le temps, 3 possibilités. Et ça, on a azali pour, na o azali contre, na o azako s'abstenir. C'est-à-dire quoi? O azali pour, alingi non, des osalaboye, mboke tambola, to kende, to vanda, to solo là. Et ça, le quoi, moi, c'est n'andako, moi, c'est n'a mobile n'andako. Ce bozo vanda, te bozo solo la place mon côté. Et le comment on longa et que ça m'a n'andako na binoté. Puisque mobile azana makanisinae, moi, ça azana makanisinae. Mais si on peut comprendre, yosa contre ba marche wana. Tozala qui déjà dès le départ contre. Bon, na e bandeli tant baloba qu'il kama marche. Tant que catholique, na mona que non, marche ezali nini. Toko kende na ndenge oyo ba bengi marche. Ndenge to sala ka marche to kei biso nyonso ti place to komi to yoki eloko balobela biso ke marche to sala ki ezalaki mpona solution ezala boye kimia ezala na mboka motu nyonso azala na kimia motu nyonso avanda malamu toluka tozala stable. Donc application totale ya accord. Mais sikoyo na application accord ezali nini tango semko endimaki accord omoni esalaki ngam surtout malamu tant que catholique pendant mona qu'il bosso esalaki que les deux parties bayokanaki te mais tango catholique yeko lobake ezo accord esalaki esengo mingi ah lokola catholique ezo accord lokola catholique ezelo komoko ezali représentatif na monde mobimba donc c'est que malamu pe ekoleka ekozala malamu na likambo nyonso yoka mulinga moninga soka lobi yo soko moni yango eza yango te ye po pesipe idée o ezali na mutu na yo o pesipe idée o ezali na mutu na yo pona boluka bosolola malamu mais kaka te ke moninga lobi bo yo bamba moko non ekobota mboma moko malamu te. Merci beaucoup Ndeko Gérard. Merci papa. Un bote. Kombo nani papa? Pierre Lokadi. Papa Pierre, bolimbisi au mouké to kutuna isika na ya musala. Yo étant congolais kinois, ba marche ezalaki organisé na kati ya capitale awa. Lelo batu ba organisateur ba marche wana ba arrêter un peu ba organisation ba marche pour ba sala évaluation. Na ebité ceux qui ont participé qui to na musika mona ki ba marche wana oui là je le sais. Suko étant congolais, réaction na ezaki nini ko yoka sango wana. Bon, réaction nga ki état congolais, ya liboso. Biso ba congolais toyaka ko regretter na retard ba marche bazaki ko sala ba mosusu te nyonso nde ba sepelaki pona nga peut-être nazaki contre toza ko kende marche kaka pona ko pesa ba tu mosusu pouvoir mais mutu nano azana place azana idéologie mosusu ndenge ya ko bongisa mboka mais bango bazol ba kaka oh non tout ça la marche, aussi beaucoup qui programme élection. Tina nini a ba marche. Comment les élites élection est-ce que l'élection ni vous allez organiser normalement et le comment ils ont prouvé que l'élection vous allez organiser. On va bande bazo qui idée accord est totalement appliqué. Bango nano ba kende ke na ba Sen City ba Semco. Hein? L'air ba kende ke kuna ba yokanaka.
pona biso ba mosusu ye toza trop sur élection za ko sala manango ezali te ya tricherie boena boye makanisi pe bazo kanisele ke akonganza mana pouvoir lokuta ye papa Pierre azali contre ba marche wana pona ngana za contre ba marche wana ndenge ba pexi pe ba marche pona ngana sepeli toza ko bomisa peuple ya pamba lelo soki ba élections organisées te yo étant congolais réaction ni kozala ni te makambi ya élection ke kozala organisée te wana lokuta élection kozala totia na mutu papa lera kendeke mosala na 2016 balaka ki élection na 2016 balaka ki mezala 2016 programme élection zwama kinano normal te wani fote bango na mutu kaka mutu moko ndalobaka ebongo bino ba ministre na ba député boza na parlement ponini bo pesa ki programme élection te avant l'autre alobanan excusez na nyonso amoni que montazo zo pouvoir na makasi bande opposition ba moni que l'autre parti bazo meka kokanga pouvoir na makasi nde bazo ki DP ya kokota ya ba marche ba catholique lelo soki ba opposant ba bengi marche papa kotika moi na kende poye pas za congolais moi akende na marche a réclamer ba droit na ye ko réclamer ba droit parlement na sénat bango nde bango na bango moko babunda na mikanda na bureau ezali banda ki ba institution ni zo sa musala te lelo moi pas eza na mboka makasi institution sa mosate na ndenge parlement na sénat lelo soki bazo sa eloko te ba msusu bakenda wana bafanda na bango sika pona marche ya bien biso nde to tombokaka pona parlement na sénat et note pona marche ya république pona ba pouvoir ya ba opposant. Très chers internautes, très chers congolais, totamboli partout na kati ya kin na ba commune belé na kati ya Kinshasa, ba commune belé na kati ya Kinshasa, tozui ba vie ya chaque kinois. Tozui ba vie ya bato ba participer qui na ba marche, bato bazaki contre ba marche oyo dès le départ. Oui, c'est ça la démocratie. Tout le monde ne peut pas toujours être pour et bato ne sont pas contre. C'est qui bazalaki pour l'organisation de la marche va s'exprimer librement pour dire que pour Nabango, il fallait le comité laïque qui a coordination devait continuer l'organisation de la marche pour aboutir pardon na ba objectif babandé kozela là. Mamsuba lobi que babomisi batu pamba. Babomisi batu pamba et loko babandé koluka et salamité. Batu bakufi pour rien. Ce sont les avis ya moko na moko. Comme je dois répéter encore, nous sommes un pays démocratique. Manifester en ton droit. Un Congolais ou un monique badoua naïza limité, badoua naïza bafoué. La Constitution nous donne cet droit de manifester. Oui, tout le monde n'est pas de l'opposition, tout le monde n'est pas de la majorité. Boyoki, Bolandi, Bavi, Bapropos, opinion, il y a Moko na Moko. Opinion, il y a tous les Congolais, il y a tous les Kinois. Oh, tu rencontres dans Zéla Nabiso. Oh, bandimi, coupé sa moi tant balobela makambuya suppression, makambuya évaluation, il y a ba marche et ça évaluation encore brusque parce que beaucoup s'attendaient à une nouvelle organisation. Il y a marche, beaucoup s'attendaient à une marche cette année parce que la mort de Rossi, nous devons signaler que Nerva qui bat esprit est belé, la mort de Rossi et Véa qui bat esprit est belé. Monsieur Rossi Moukini était le seul Yarokwea na marche organisée le 25 il y a mois dernier. Mais la mort de Monsieur Rossi et Pesaki Mwakanda, mais Bamsouba le que Monsieur Rossi, les autres Thérèse Kapangala, Bakoufi pour rien, Bamarchouane et aboutir de l'autre côté. Nous, en tant qu'analystes politiques, nous sommes une chaîne non alignée, non alignée. Nous ne sommes pas pour une franche, nous ne sommes pas pour l'opposition ni pour la majorité. Bisso Moussa Lamsezana, il y a coupé sa information, il y a qu'à analyser Bafé pour Nabino. Bisso, notre devoir, c'est nous sommes là juste pour vous informer en temps réel. C'est ça Congo France. Congo France est là quand quelque chose se passe au pays. Nous sommes là, nous avons analysé sur le terrain. Nous ne sommes pas des journalistes et bureau, nous sommes des investigateurs. Nous, tous propos Yabatu, surtout Bino Bandeko Bozalibanda. Je dis merci à ceux qui nous suivent. Je dis merci à Bandeko Oyo, Bazako critiquer, Bandeko Oyo, Bazako soutenir la chaîne. C'est comme ça la vie. Ba critique, Naba Port Nabino et Salara Bisso bien. Je dis merci à M. Didi Pumba, c'est le patron de cette chaîne. C'est grâce à lui, je répète, dans chaque émission que nous avons cet espace Yarobet Masolo et Amboka. Nous sommes dans une année électorale. Que Dieu bénisse la RDC. Nous avons battu les Congolais de partout dans le monde. Bazalibanda, Bazana Katiamboka. Après ça, il faut organiser des élections. Organiser des élections calmement pour Makila et Tangali Sosoté. On en a marre. Makila et Abana Congo et Tangi Mingi. Moi, votre serviteur Moïse Katomba Ingila, je vous dis merci et au revoir.